Ria. Vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba amora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ema Chansi Amani, Pista Papa Mbeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kiambeli, HP Media Sito ya Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Chansi Amani, Pista Papa, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media, Ngalinga Garanga, HP Media. Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Short News. Short News, votre émission qui passe religieusement dans notre site EHP Media. EHP Media, hein? Déjà, il y a Osamba Goutezate, site à Gaillard, site Pena, hein? Il y a Batunion Sokwa. Otala EHP Media Teyonani. Avec votre orgueil serviteur au nom de Ekibumba, il y a des présentateurs et émissions Oyo Short News. Voilà. Donc, lelo toye pena na sujet moko un peu glissant. Ndeka mo bandeko bazoloba, sujet Oyo, eza pena tozolobe la mingi mabala. Mabala Oyo, différence ya mabala entre mabala en Afrique et puis mabala en Europe. Mondenge bandeko na biso, ya basi, ba mekaka, kozala na biso na niveau ya kuna. Ensemble avec nos invités, tous vraiment na Diama Oyo Azokota déjà, Bazoya déjà, il y a des filles au Tozo Solana Bango, pour Bangonde Bazabasi, Ngapena Naza, le roi Papa Oyo, Azo représenté par Papa Nyo Sotou. Ariana, voilà, bonjour Diana. Bonjour Ekibumba. Ça va, hein? Ça va bien. Vraiment merci. Il y a Kozalana Binol Sousoulelo, Wana Tuzana. Ariana. Yaka déjà toza déjà na plateau maman lelo na ebiti okole kana déjà na droite nangai. Bonjour Ariane. Oui, bonsoir Eki. Comment vous allez bien? Oui, très bien, merci. Voilà, Diana, ton côté déjà, boyebi si j'ai ndé to soleil kana coulisses, moi salutation na nous na ba internet nyo surtout bazolanda biso assez net maman. Ouais, bah bisous, bah gros bisous na bino nyonso tout ba fanatique tout obolanda ba émission ya Ekibumba na internet. Donc je vous love. Moi c'est Diamant Luna, on est là. Merci beaucoup, c'est Diana Luna. Voilà, Diamant Luna. Awa toza Ariana, moi liloba moko kana ba internet ndenge bazotala. Merci beaucoup na batunyos bazolanda biso na maman oyo na émission ya Vienanga ya Kati, donc il y a j'écoute Ekibumba. Donc moi c'est Ariane Luyeye, autre m'a dit Ariachou. Donc là c'est moi. Bon mon rara moi basuri wana pena donc to kangaka mutema poto wana swate. Ariana comme Diama toza na sujet mo awa oyo boyebi kaka mabala. Mais ce que différence ya mabala oyo salemaka na Afrique na Europe. Na batu wana kaka donc ba congolais na Afrique ndenge to na Congo ndenge to za na mariage mais so to longwe awa na Congo to ke na Europe mon comportement changé tam soupe pera beta ope na kino benga pe la police te okenda même pas na souciat mais comme en Europe so ba salo mo nini mukebwe bu yo wana tenga me ko benga mbila pera 800 mètres banini donc akomika wa tala bana samedi na habité ya bongo pena moi maloba na bino na eloko wana. Bon, intervention en tout cas isa sujet mo glissant hein parce que bo batu baloba na bango kaka lo babongo pona komia te éducation mutu ezara mutazara na éducation na uta kobota manae c'est pas que tant tozaki na kin olinga kinga obetenga na memelo na bengelo mbila te na bengelo police te et puis tant to komi na poto ozo betanga na komo bengelo police pona
pour un intérêt nini. Donc en tout cas ils a bien été. En tout cas pour n'anga vraiment ils a bien été parce que si vous soit commis sur ça qui a box quand même on peut accepter. Je crois pas que tant molingane na mobali na yo mariage c'est pour le meilleur et c'est pour le pur. Tant to lingana c'est pour la vie. C'est une constitution divine, c'est la Bible. Donc je crois pas que tant mobali na lingio a memio a honorer yo. Hein? Tous en ont ba part de choses. Mobali lingio tant bozaki na copinage, en fiancé zaki autre chose. A longolo na piste wana. A memio na mariage, à honorer devant l'État, devant famille. Non, je crois pas qu'il y a un le banoté. Tant mobile honorer bon ko panzoli souté. Matata bolingo toko ko mana ko panzali souté. Toi tu crois que batonyo so ba pesa mibale na bango 100 mètres na poto ba panza bango ba miso. Wane ya ndenga oloba Lina donc diamant donc yomo je crois binomo bozolanda vraiment ba intervention ba ndeko basi par rapport ya oyo toyo kaka na oyo batupena bayaka bayebisaka biso parce que tokolo bateke oyo to viva po tozana nkuna te na mikili mais toya na biso to beta tour ndenge ya la kaka mama nanga na sujet oyo yo contribution na yo eza nini? Contribution na ngai donc nga vraiment nazalaka contre nini nazalaka contre bato balongwaka na Kishasa ba fille yo mobali ya bali yo alongoli yo ana kin amemi yo na poto okomi na poto kuna ouais o changer comportement quoi olingi susute agangela yo olingi susute mobali alobano eloko donc pour nanga naza contre pour si to mesana mais ça pena misusu babotama na bango pe kuna baka ba congolais et qui oui abotama kuna maman n'est pas botama kuna il y a des problèmes hein. Maman n'a botama kuna te maman n'a botama ana Kishasa donc to linga raté to kopiaka vraiment ba comportement o eza bisoté ozomona po bisoto za ba bantu to permettre te mobali il faut ka beta moi sinon to permettre en côté mais mobali pas beta moi si pas mbaté hein faut likambo moko ezala o epesi mobali kanda na koko simbola nzoto. Bon, les cambons, tu es bitan, on se rappelle mobile et moi si peu aïe, banini, moi je suis fatigué, lamba karanini, on a donc comme mobile il fallait lamba banini, er mo boué, moi ba mi qu'il a mon peso changer ma moto. Mais on est nini, te on dit te cause à la raison, il y a séparation, moi sinon mobile pour mobile, tout moi ça le bino au lamba. Non mais wana pour na biso bande onanga mibali ce qui vraiment et que ça met tombo pesa na rapport que mobali akomaka mwasi mwasa komaka mobali wana naza désolé wana ko appuyer bango te mais ba rosa quand même na raison mais so eza na kawana te nous particulièrement to le bela ba fi na biso baza na Congo o ba kepoto ba changeaka ce n'est eza tango komi na mboka mo beaucoup ti bato ba bina na gauche yo pe bina na gauche. Oui. Pesa ba 100 mètres. Oui, te, ko pesa ba 100 mètres te. Mais yango ndeza donc ça. Yango de lobby maman. O lobby déjà que non so mutabini na gauche. Merci tokende moko po audition penaiza la bien na bande konyo surtout. Et qui naza clair na maloba na ngai. Donc moi sina mobali bozanda ku moko et que bozana mboka o bino nyonso tout bozana facilité à musala parce que en Europe on ne croise pas le bras. Tout le monde azana chaud ya roluka ya retravailler mobala roluka moi ça roluka bino tout boza fatigué mobala fatigué moi ça fatigué tamususu mobali asisa musala tard yo sisa avant okoyede mobali nao tamususu moi ça sisa tard ça la butu yo sisa avant papa quand même hein. Merci beaucoup tamususu mobali asilisaka avant moi c'est asile saratar donc ils en ont pena gravité wana pe na ba cuisine interne donc na ebito lingo lo belo moko tangu tozobeta mo lisolo aka par rapport à sujet oui na ngena loba kolanda na maloba ndiko na ngalu na uti loba diamant que non que so ke na mboka moko kuti ba obina na gauche yo pe folanda na droite non so moni que non likambo yo ba obinela na gauche eza nécessaire nga pe na landa na Hollanda. Mais ce qui est nécessaire, c'est de copier, c'est de mama 100 mètres wana. Netinga lelo nzambe akoko permettre akoko linga ke non akomi poto wana. Déjà na lingelo ko wana te pona na puya kango vraiment ti. Na sepela kana ngote ke non moi si babali akomi na poto tellement kuna ba pesa mibali ba 100 mètres et puis alandi akomo pesa mbali ba 100 mètres ke ko funda na la police na mbila tutunde ba benda. Non. Merci beaucoup tozo pena intervention ya ndeko na biso na niveau ya Paris oyo tozana ndeko na biso. Allô
Allô? Oui, tolinga tozo susu intervention wana parce que to rataki yango mwa mokende tolingi tozo susu intervention na yo wana soko ko sisi ya biso par rapport ya sujet na biso toza nango toujours moi changement oyo esalemaka mwasi abalaki na Afrique to mwasi libala na kati ya Afrique et puis na Europe donc congolais kaka kuna a changé moi avis na yo eza nini to omonaka ezaka exactement nini esalaka bongo mobulu basi to basi mibali to ezaka nini? Allô? Non, ezaka mobulu. Allô, oui. Ouais. Allô? Oui, tozoyoka intervention na yo. Mais quand même, tant que tu es dans le boca, tu vois, les femmes, entre guillemets, c'est que sont quand même les êtres, quand même, les plus faibles, tu vois. Donc, tu es au quotidien privilège, voilà, les gens en profitent, tu vois. Donc, les gens ont boulot à base ni à Mibali, mais voilà, Mibali, ce qu'on a montré, non, bébé, moi, si. PC 500 mètres, on y va à Poto, mais non, c'est à Poto, sinon tu es en Afrique. Donc, ils ont la mentalité de en fait, quand tu as des problèmes dans le couple, on est les soukaye, on vit la soukaye. Pour un bilan, donc, des fois, tu n'as pas le choix, quoi. So, yo, bengi mbila, te, ba, voisin, to, bengi mbila. Donc, mbila, soukaye, tu expliques le problème, mbila, retourne, ndako, ezana, kombo, nani. Tokotikalaka kokosana que non ke babengana kaka mibali non mbila tunaka si la maison eza na kombo ya mwasi na ya mobali bakosenga na yo nde mobali okite tu vois pour l'instant avant okende ba procédure mosusu soki kombo ya ndako eza na mona kombo ya mwasi yebaka mobali omwa tokita obeni sopi omoni mais soki kombo eza na kombo ya soki ndako eza na kombo ya mobali t'inquiète babimisa mwasi. Mais alors, oui, d'accord, Tolandi babimsaka mibalité, mais nabaka o ezala netike, moi si à comprendre que na niveau ya affaires sociales, moi soki a commis femme seule et banda ofuta et moi plus banini, na sujet wana sko basi msupe ba comment ça a créé moi problème pour et comme na niveau ya mbila de manière que yé a comme femme seule. Allô? Tokokata na montage. Allô? Oui, allô. Na ba créaka ba comme ba femme seule ta mususu aebike. Tu sais hein. Tu sais hein. Déjà comme ma femme seule oui. Même na biso mo ya Afrique au cas zolo bakaka. Baba na moi aussi a préféré moi c'est la femme seule. Tu vois? Moi ça la femme seule. En fait ça les arrange aussi eux. Tu vois, mobile benda ça mobile nanga il faut nanga yenga mobile nanga tout cas son to bana qui directement mairie et ça peut na baninga sous des fois ba yo so ba on tcha singa na kingo et tout. Tu vois moi voilà nga pour nanga couple ça famille l'état et puis nzambe au monde donc moko awa déjà ba me marabasi na bango déjà yo za la non seul et tout en fait nga diembe la nsima na yo ka nsini yango moi ça m'a adressé ba trop pied ba mbongo comme il faut. Tu crois que non, tu vois, Nayon Bali quand même ce qu'on voulait s'imposer, que moi je suis la femme, c'est la femme, c'est et puis voilà, là, ma conseil père, moi je suis mariée, tu vois. Or, j'ai des amis qui sont seuls. Dès qu'ils ont autre chose, ils disent, ils ont mais on peut ça peut tout pète. Quand ils on va sur un million, on va sur un bon fait pas million. Tu vois, on a évité le mambo comme ça, femme, c'est on se fout à la combien, mais moi je sais en tout cas, bah, sur un bon million. Okay. Donc après, voilà. Merci beaucoup de l'intervention. Toujours continuer mission. Il n'y a pas de problème. Ah.
Merci beaucoup. Wana tozalaki na ndeko na biso Bene Tuloma na niveau ya Paris nde ameki kopesa biso ba éclaircissement wana. Alors ce bandeko na biso mibali bino mo bo préféra ba momi ba to basi bazala ba femme seule, en tout cas vraiment wana eza pasi. Mais ceux qui peut basi bozo profiter de l'occasion de manière que beaucoup ma ba femme seule wana pe ma belle lisusu. Donc to ko encourager yango te to luka quand même to modérer moi makambu to za la penza oyo to bengami ba bantu po et ça la bien na ebité luna to utikola d'intervention de konabiso Benetu à Paris au nanyo surtout à lobby wana nini etike yo to omoni ndengeni par rapport à sujet na biso. Mais au fait ndingi ndikonanga moi sa utsoloba wana eza conception na e eza ndingi ya vivre akuna e bi réalité kuna plus que ngai biso quand même tozo intervenir kana auto yo kaka et puis to mona rapport toza diana ba famille pe ndekono aza ba mema e poto akomi kuna na poto akomi ngando, tu vois. Donc waneza ndenge na mena ngai kana contredire ye moi mukie na contredire moi mukie na place o alobaki que ata ya bengi mbila te ba voisin ba benga mbila. Bible lobby hein, une femme sage bâtit sa maison. Une femme insensée renverse. Donc, oko benga mbila. Yo bengi no pembila to protéger aka mobali nao. Voisin bengi mbila payet. Nous, il y avait un petit problème et puis voilà, on a arrangé ça entre nous et puis c'est bon. Je crois pas que mbila kaso yé aye d'abord ba mbila ngope ba baza bazobate avant d'abord ba pesa nanu mibeko wana yo tika bana kende boy na boy bal tuna likambuso yeleka nini. Tongo beba ina mbali na omuntu ko comme na so comme na niveau mo bo bengi de ambila to yo boy na ko benga mbila ba voisin ba bengi lo mbila tongo mbila ba comme expliquer dans le sens que au défendre mobali na pe moni mbila ye au prévenir ye au moins mbila ye prochainement mbila vraiment na otanga na otanga yo to na protéger na ndimité ki ba ndiko na biso mbali bazara bazoba na ndimité ya conditions za gigolo asala ane awa kepe kuna sali kuna babengane mbila akeme oyo aza responsable baboti bana tiki famille na ye basi na poto aya futeli yo bia balio amemio na ndimi kuta de seke likambo ezalaki na kati ndenge Ariel Luye ya lobaki ke moi sa mobile so bazo so na seke likambo za vraiment très important comme un niveau mo ke abeti yo moi sa mobile simbio po za mboka loi o ba respecter moi si na ndimité ba beta ba on lokwa sa ka mungwa ndimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, wana tokomi na côté ya Ariana Luyeye, Ariana Internet tozo continuer toujours ba émission na biso. Je crois bomona tozaki ya ovanda Mexico pena to bimi moi libanda to meka pena go zope moi mopepo frais et puis to sala intervention na ndeko na biso moko na niveau ya Saint-Étienne. Wana tozo so la déjà na ndeko na biso Bebedou. Salut Bebedou. Papa, to lingi to zo mo éclaircissement muke yo mutoza kuna na niveau ya poto par rapport ya sujet na biso toza nango awa na plateau ezali ke basi na biso ya Congo mariage na bango awa na Kinshasa ekomaka un peu différent na niveau ya poto tamso mona pe mwasi abengeli mobali na yembila 500 mètres banine pourtant awa pena atape ba betio bibotu to mona bango tesika ba benga rato ko kenda ta na souciat nyoso tu wana ezara di à quoi est-ce que ezapo mibali baza violent ezapo mibali ezara nini bino bat boza kuna zaku tute ke o batu ba condamner mibali baza violent envers basi na bango non ezaka ke basi wana o basala bongo ba comprendre système o ezala awa ba système ya ba aide donc ata problème ezana ngote o mona rara boye moi ça on ka problème po ka bona po ba yebi ke ce ko kabwani ba aide na système ba aide awa moi ça comme ko zo mbongo epele donc ba comprendre système wana au monde attend sous à botte le gain incompréhension dans les vies ou soit ils ont nécessairement que mobile violent pour bokabwani wana seulement pour en France les un système il y a matriarcal donc ce bokabwani moi si en moi va bien moins belé quoi pour les cambali on va faire souffrir biso basi mingi quoi les majorité vraiment baza ba couple terre au moins moi si kitoko asala ala basaki na ye bilamba baza neta sous femme seule mais qui femme seule wana l'état futa ke belé moi to so ça n'épétait mais à comme déjà ba 1200 €.
yo toke na mosala po etant so 1300 bokokani kaka donc tolo babazo préféré kokoma bafemme sel po azwaka mbongo ebele po bazwaka mbongo ebele yango wana vraiment base ya makambo yango wana siko natoya alo natoya pourcentage bato basala yango mingi eza baoyo bauti Afrique to eza mpe baoyo babotami na niveau ya Europe mais bacongolais toujours kala ezalaki mingi ya baoyo bakoli en Europe po bayebe déjà système wana ezalaka mais mikolo venait somo na baoyo bauta Afrique donc toyebi te soki bazoi comprendre système yango na ndenge ya wifi ou bien na ndenge ya nini mais un grand nombre, ça reste toujours basi oyo bawumeli mingi na poto poso owumeli mingi na poto oyebi wa système social ndenge evoluyaka après yo mpo kosala yango mais motu kasi awuti lobi ayebi na makambo te elekaka te wana ekosimba te akosala merci beaucoup vraiment na intervention na yo ndeko na biso Glody Luntadila autrement dit bébé dou donc topesi yo mbote déjà place oza na Saint-Étienne merci beaucoup na intervention na yo voilà bino moko merci voilà bino moko boyoki nini oyo ezosalema kuna donc basi misusu azo préféré comme femme seule pona nini moi mbongo ya ba affaire sociale et comme pena bien na ebité Ariana nyonso tout outi koyoka bébé dou ebisi biso elobe leoni papa eki na ki passe na mawa omoni ceux qui to balanaka pour le meilleur et pour le pire to balanaka te po to landela ba bien moko ba bien mobo yeza sens te mbongo c'est quoi. C'est mbongo. Non, mbongo ezi le côté papa. Soko yeba ki olanda si mbongo, olinga obalati. Olinga ovanda olanda mbongo. Mais obali oboti, olinga bana no batika la ka boy sans tata. Po yozo landa mbongo mo boyi. Oyo pe osela ngwe lote, osomba sac na oki frère nanga lobi, osomba sac ate kabelo elote. Mingi batia ba kabelo le to kunda bango a. Ngai po nanga na olinga vraiment na pesa bande konanga conseil o basala ngo batika makambo wana olobaka te poza papa ezate ke pona za awa nde na oloba non ezande pona oyoka pasi ya bandeko o babimisa mbongo na bango omoni mwa mobala bimisi mbongo na bundi abalio alongoli na Kishasa amemi na poto boso akuta na poto même si akuta na poto oui to boiti akuta na poto mais alinga bala yo soko yeba ki oboya libalo linga oboya. Mais yon dimi déjà au côté boti bana donc ozawana po ovanda so ma bezali papa to solo la te photo solo to bongisa to bala na itele lo po boy tanga mwana lobi to kabwana ngana ko molandela ba intérêt mwana na bandola ba intérêt mbongo pona somba ba plante ba nini hein là vraiment ngana na sepela na ba idée wana ya bandeko na biso ya Kishasa te o bakendaka kuna ya Congo plutôt o bakendaka kuna même ba o babota makikuna to zakaka ba congolais. Merci beaucoup. Pour comprendre vraiment ndenge kwazo loba na pasi wana po eza malamute bisonyo surtout tozo sepelate en tout cas to meka ko changer ensemble na basi lokola mibali to se comporter bien pour tous ala vraiment couple moko oyo ba robeta lisolo na futur bino bat bouti ko bala na kala mingi te awa bo sala pena donc lobi pe bo fêter 25 ans na bino ya mariage bo fêter 30 ans 40 ans et go sala bien kuna na Paris toujours à taper sur bozongia na ka inde ko nanga lobi ba femme mariée pe bazo tonga na bango awa ouais Kibumba il y a deux femmes mariées au bazana poto lobe logo parce que ba femme ba olinga baza ba femme seule yango sikoyo il y a deux femmes mariées au bazana poto on a vu que baza fidèle na mibali na bango bana balingana azola na mobali nembila ta mukolo morote akendo senga ka ba conseil o baza ba riche bazo tonga pe na mboka na bango bana ba flat bana ba immeuble bana mituka na Congo to na poto na Congo na poto pe baza bongo il y a des femmes seules au bana mbongo atakutaza madame a poto atasala mbula na poto ane lokote aza même pas na voiture bimi pa mso sika au ketch aza na ngote ata caption aza na ngote ana Kishasa mais na poto ala ta libuta asombara nini parfum combo elamba combo mais attends na poto kuna pe parfum il y a 5 € zali olati ndipso to lati to mona na te to mona na
Il y a des problèmes, hein. Il y a des problèmes. S'il vous plaît, au moni, hein, moi si Atazana Mbongo, Ataza ministre, Ataza président de la République, et qui, Mobala a très important dans la vie à moi aussi. Aza très important dans la vie à moi aussi. Que ce soit Mobala za nengena za nengena, tout ça na Mbongo bela, to comme femme seule. Souka zara na pousa moi aussi. Ya Mobali. Ya moni monde comme ndenge, comme moi ça comme linga ni moi si po. O za so ko kalisute ko landa sexe masculin po, o comme na féminine ko yo. Po linga mbongo wana sukati wana utunde pena des arts donc mama na biso toza pena awa donc awa toza sikoyo na ndeko na biso Norvège na nyonso to uti koyoka intervention ya ndeko na biso asali à partir ya Saint-Étienne elobeli oni bon elobeli nga ebele po biso basi na comprendre tene to change ka la minute ya muki tant oza Congo oza kin oza ne mususu tango koma kuna o copier ba comportement ya bana kuna bon ils a bien te na ko lo baké bon conseil na ko pesa pona basi na biso ya poto ba fille ba kenda poto s'il y a un problème yé na mobile na ye il faut ko bongisa bango mibale o solo la li solo bo bongisi au lieu ya okende ko luka divorce ko kena mbila c'est pas bien bo solo entre vous entre ba couple bo vandi bo sololi bo su compromis ya bien oli wa ke koluka mbila. Merci beaucoup. Tolanda pena conseil ya Norvège ou ya lobi ke malamu ko solola po dialogue ndele kinyo surtout na kati ya kala to komi vraiment na suka ya émission na biso ezalaki ya bino ekibumba molobeli na bino oyo to benga pena orgueil serviteur na bino to komi na suka to pesa liloba na ndeko moko mama moi conseil na yo dédicace na ba onyo surtout bazolanda yo onyo surtout yebi bongo bon na pesi conseil ya suka et pas bande connexion basi ba vivaka na poto s'il y a un problème entre yo na mobile na yo dialogue et les kinyoso bo dialoguer bo solo la oli a okende na mbila c'est pas bien na pesi mbote pa maman nanga maman chérie maman Monique na pesi mbote na ba copine na ngai na pesi mbote na Naomi na pesi mbote na Juna na pesi mbote na Sandra je vous aime beaucoup merci. Voilà, merci à Pesimbote na Sandra Tonga, Pesimbote na Naomi, na baninga na enyo surtout oyo atangi bongo toza awana Luna, conseil na yo et puis moi dédicace na ba surtout. Bon, conseil na nga izaka ka omoni conseil na vie sungaka ba oto leze bango bolimbisa biso eza émission ba lobi musapima ko skola elongité. Donc bande ona ngai ya basi kitoko nyonso ya mboka Europe au vous pouvez savoir ça maître wana je vous en supplie en tout cas bobo mamoto souviens-toi place où utaki souviens-toi dans je t'aime wana bozaki na bobo type bana mibale misato pense à tes enfants. OK, pense à tes enfants ko sala ka te pona kanda mbongo za nsukate toke na ngote totikarango donc voilà oko baby ça venir na ote pona mbongo to pona za femme seule qui est au côté. Donc, moi dédicace. Bon, je salue toutes mes fans. Il y a réseaux sociaux, ma camarade n'a surtout ma play à ma tête. Nous Roblen Selim à Washington. Na pesi mbote nanga na ya Noël ngema makenda mon vie. Na pesi mbote nanga na dema mandiango na Londres mon chouchou. Na pesi pe mbote nanga lisusu na bavie nanga nyo surtout boze belé moi émission ya boze belé bombastique na ele. Na pesi mbote shiro tamala elombe vi nanga didi kino na zwa ki de accord mon vie. Na pesi mbote na bino nyo so ba camarade nanga Lululers na Luxembourg, Sarah Bofouki et puis Jamie. Des gros bisous. Merci beaucoup à Bossani Fali Ipupa DiCaprio pour avoir raé pe moi mouké El Marabio soit topé sur mbote. Voilà Ariana moi conseil et puis dédicace na ba onyo surtout bazolanda à Senet maman. OK, merci Vienanga Moya 4 équipe Bumba. Donc conseil nanga mingi eke mingi kota mibali. Omoni moi si azora vraiment décision na likambu pambate.
folika moi za na kati nde moi siliki po na nga na mona basi bazaka ba maman toza vraiment ba maman et puis toza na motema mingi ya ko supporter pe ya ko limbisa soko moni moi sa komiti na niveau ya ko silika ko senga divorce ek eleki donc ba papa bo limbisa mukie soki obetaka soki ofingaka neti ngape na rien mobala fingaka pa nangi simbati donc antenne linga mbala moko 100 mètres 500 mètres ngaku tu 100 mètres mukie 1000 antenne linga ki oloko na kufa soki ka ofingaka na sepela kotoka bwana biso na ponanga donc na ndeko nanga misusu pe basa bena na poto bena mbala moko 30 mètres na olinga kutu ti pour déjà air to koma to salaka ki chéri wana to yebanaka ke mobile nanga za très impoli to yebaka donc na olinga kutu to koma tina ba niveau ya mariage to bala na polo bilobi to koma na 100 mètres non donc conseil nanga mingi kota mibali to meka un peu ko arranger ba faute na biso donc yango na conseil nanga moi dédicace dédicace nanga mingi eza popa camarade nanga mon cœur à moi Sandra Tongo moi c'est un mwindo moi c'est kitoko donc maman moi nanga quoi yende vraiment yanga voilà Sandra Tongo na moni ba Gina ba Naomi bino nyonso motema Nathalie Sima na moni vie nanga lela benga mingi Aria Chou donc vie nanga Serge Nito Disquaret yanga moko nekiri les amis les vrais amis yewana na moni susu tema nanga trésor itele mukila ngando na France via Leli vie yo bongo nanga e vie boni boye ko solo la solo mboka petino lela takos bino nyonso botikali na lela bino trop vraiment des gros bisous. Merci beaucoup. Allez la bino ya trop nengeka kaye moko lobby donc vraiment beau solo la poyepe azala bien vraiment topesi merci na Gloire Ngindu opena simbeli biso caméra na ebike Gloire Ngindu biso tozolela pena po tozangi quoi Gloire Ngindu tozolela topesi mbote na baenyo surtout balandaka biso na niveau ya Londres topesi mbote na le grand frère propre Papi Musui ve na biso pena ya kati ba conseil belé ve toujours c'est bon topesi mbote lisusu na papa Alphonse na Paris topesi mbote na mama Rite topesi mbote na mama Brigitte Tabu na Allemagne topesi vraiment ba mbote topesi mbote lisusu na Maurice moko ya kati topesi mbote na ndeko na biso Dadi topesi mbote na Talibo ma grand frère propre Talarak yo kutu babenga ngwe ratarate topesi mbote na Amina biso moko JR topesi mbote JR Matuta topesi mbote topesi bana nyonso tout mbote opena ya groupe wana ya kitoko wana bongo lisusu voilà le roi to na biso tolérant donc mbote na ngai na Belgique na peso mbote la akani la douce baby productrice ka moko tozana ye mikolo tolobela ka vision urbaine coin ba théâtre kala mingi te bozo sepela na équipe mala côté makambango. Merci beaucoup babi bakotinga makambango botala kaka so pena bokoti nigérien et ezamo mystique bébé dou to continuer toujours kopesa ombote pe remerciement pe to bo sanité o ezamo na yo to lobi sous bon anniversaire bébé dou vraiment donc bon anniversaire na o ezo continuer chouchou mondo voilà donc to komina suka émission na bino to pesi mbote na papa na biso Jean-Marie Lukelo asimbela biso montage bongo biso na bino to kutani na prochaine émission to lobby ensemble glory be to God. Ria vraiment écoutez-moi Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com C'est un mot kitoko na kotala vraiment Chansi Amani, Pista Papa Mbeli, Edo Amani, Gordon Dudu Kiambeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Sita Gayare.
mania pista papa EHP Media ngalinga garanga EHP Media ngalinga garanga EHP Media ngalinga garanga EHP Media ngalinga